contacter. Hein? Attends. Elle est là. Prends le téléphone, on appelle. Tobenga. Can I prophesy? Prophesy, papa. Laisse-moi. Si gars est professeur. Tout ce qui se fait ici se fait sous le contrôle de l'esprit. 099 666 71 4. Montre. C'est où? Coupez sa numéro. Plus 099 666 666. Tokoyi nango tina soke koki 10 chiffres T. Na Congo tu as 10 chiffres. Donc son numéro est 9 ou bien 8 et ça faux numéro. Basuki ka wana te après coupé ça 3 chiffres 9 chiffres wana. Alobi benga. Kenneth prophesy. So les dagata 10 chiffres, il monde ngaka loba ou bien c'est ou bien nini mais 9 il est raté ou et commis appel terminé. Tozolo belande Joël Francis Tatou. Depuis Anou Kebandi, ils ont scandale, ils ont continué. Ça c'est vrai. Il y a même pasteur na biso moko na mboka na biso boyebiye déjà abunganzela tant balakisi ba audio ya ba message ya prophète Joël Francis Tatou abukani na kosheka na plein kilt oyebisi batu keno nazomona numéro moko ekoti na téléphone na yo bakomela ko message lobby mais nzamba azopesa nga numéro wana kutu pendant ce que je parle nzamba azobisa nga je vois clair dans mon esprit nazomona message ekoti oh Dani professeur et quoi édifier peuple de Dieu nani et nzamba bandis koko ebisanga albitala na loboko no ya gauche na ye komona des serviteurs de Dieu. Et nzamba ebisinga lobi nazoteliso makambo koyo po okende koyebisa mosali nanga. Tangu natali deux pasteurs wana nzamba bandi koyebisanga. Alobi omoni deux pasteurs on alakisi yo. Bazali ba pasteur o batindi bango pona koya ko déstabiliser ministère ya pasteur de la foi. Et Zamba bisinga lobi batu wana ba délégué deux pasteurs. Et né comme on a deux pasteurs, ba pasteur wana ba kei pembeni ya pasteur de la foi. Et Zamba suka bandi ko ebisanga. Alobi yebisa mosali na ngai boy. Et sengé na ye azala très prudent ces derniers temps. Mais bazotinda batu mibale bakende pembe na ye batu wana bakoluka s'approcher vers le pasteur de la foi mais bazali basala nzamba lukuta ya mabe batindi bango pona bakende ko empoisonner et ya mibale na yaki komona église ya pasteur de la foi Panzani mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote na bino nyonso balandi chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Les lots toza suna isengo yako. Servi bino, ngai Esther Zaina. Liboso na bino mbote na président Chic Moukadi, mbote na équipe nyonso technique, je vois Dinish Mosolo, Elias, Chris, Jonathan et tout le monde ici sur plateau. Les lots, tous en makambo belé, ya kolobela, mais toko sendango en deux. Ah, tomoni ba prophète, ba komi kopé ça. Ba prophétie non seulement à l'okuta, na ba numéro à l'okuta, na makambo oyo ya mabe elinge comme la pasteur de la foi. Mais comme chez Bissou, tous en habitude, les messages ya koloba que Tori ko partager ngo biso mon côté toza awa na mosala nzambe moko to partager na ye ma solo yango sans plus tarder. Bonjour prophète. Bonjour maman. Papa, oza malam. Très bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. OK.
Et c'est un makasi à cause d'un a plateau na biso ya chez biso na makamunio suezo leka en tant qu'homme de Dieu. Comment tu penses? Et merci d'abord pour la question nayo pour na bandeko nyonso peut-être besoin d'abiso ezamba liboso ya Rolanda et ngana moment oyo je me présente na bengami na kombo ya prophète Grâce Luanga au nazali visionnaire ya communauté mission prophétique Maranatha et Jean-Mina Bandal naza aussi fondateur ya fondation Luanga. Je crois eza bandeko bamona même na kata chaîne na biso chez Biso TV bamona comment tout ça la action na biso. Alors na marambu oyo peut-être na répondre na question na yo marambu eza ko se passer to ezelo asikate to kamwa pété et reléguer la bisoté parce que déjà ba annonçant ce total même dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 nous avons les lois ba pratique eux ko salima lelo to ba système eux ko salima lelo na kati ya corps de Christ et eza marambo yo ya lelo te to mona rango et salimaka pe ko continuer ko salima. Alors biso suko to za ba défenseur ya Jésus-Christ to za na pour na ko défendre Christ pour na ko loba vérité parce que la parole de Dieu dit Jésus-Christ il est le chemin la vérité et la vie. Donc to ko ya pour na ko loba vérité pe ko démentir ba o ya faux ba o déjà lelo baza ko annoncer parole de Dieu mais na simana yango bazali vraiment na vrai lilobate oyo et sengeli vraiment ko communiquer peuple de Dieu. Donc c'est un peu ça pour la bande nyonso bazolanda biso de partout pa pesa biso matoi. Je crois na émission lelo Robert Samalibakute ne Rosalande édifié parce que nzamba ye ko lobela yo à travers mosali na ye. OK. Prophète ils ont ministère na bien des mikolo yo ils à la une des informations les lots pasteur de la foi aza émetté bah ça il ba complot makambo belé yo en tant qu'homme de Dieu message ni nango par rapport ya complot wana bon ya liboso lo na lobezali omoni nakata mboka na biso ba roma ko sangisa basala nzambe nyonso tout nakata nzungu moko. Mais c'est normal parce que bien sûr ba ça nzambe oza mutu moko. Parce que le moment lobi kuno lobi ba moment obino ba prophète. Bon, ezali to kokolo baté to zaka la ministère prophétique té. To zana ba 5 ministères. Parmi les 5 ministères, to zana ba pasteur, ba portrait, ba apôtre baza. Donc ba prophète pe bazali. Nakati ya ba ministère wana mutu na mutu azana ba don na ye. Ndenge nzamba té. Okoza pe na ministère prophétique moza dans prophétie. Et ngelo baté so zana ministère prophétique c'est que il faut ça qu'on la raka on est au bikola donc yo bikola rabato maman je vois Dieu m'a dit non mais j'ai vu ceci cela mais n'habite ko bikola ko bikola kasi te ko bikola te ezak tioka yo kana bisolo il faut comprendre surtout parler na moko bikola ezaka lokola ko sakola donc nazo sakola mutu la bikola li mutu dans la lobeli mutu dans lobeli mutu donc c'est un peu ça source dans les nzambe te. Bon bref ngala lobika kana parler na tina kaka ya ko sakola donc c'est un peu ça. Et ce que l'or meminga lelo na kata chaîne na bino to na émission na yo ezali premièrement na ina message moko est important bandeko ba pesa biso matoi balanda vraiment na boke binyonso. Message on a memi ezali message ya pasteur na biso pasteur de la foi. Azali mosala nzambe oyo bandeko ebele boyebiye et a plus ça aussi acteur comédien na kata mboka na biso. Ça fait déjà une semaine. Je dis bien une semaine parce que nazwa ki vision pour na pasteur de la foi. Je dis bien pour na pasteur de la foi. Et pendant ce que na kata vision na nzamba bandeko ko bisangai alobi na ngai tala eloko o nga nazolinga na la kisoto na yebisa yo. Namoni ezalaki na bato ebele donc foule ya bato. Ozo comprendre. Ezalaki na bato ebele mais na kati ya bato o batelemaki ebele wana ezalaki na bato misusu babandaki kolela. Ezalaki na bato babandi bazalaki ko regretter donc ba regret bazo regretter nzambe osali boye pona nini. Nzamba bandisi ko koyebisanga albitala na loboko no ya gauche. Na ye komona des serviteurs de Dieu. Je dis bien des serviteurs de Dieu. Et Zamba bisinga lobi nazote liso makambu koyo po okende koye bisa mosali nanga.
Et ça la première fois parce que pasteur de la foi soit totalement bien nakutana une fois en face boy. Peut-être tu peux s'en ramboter mais tu solana pasteur de la foi te tu kutana kana kata chaîne oyo parce que ndeko chic ba yeba naye. Tant on a tali deux pasteurs wana zamba bandi ko ebisanga. Alobi omoni deux pasteurs on a la kisio. Bazali ba pasteur o batindi bango pona koya ko déstabiliser ministère ya pasteur de la foi. Donc zamba bisinga ezana complot ya basala nzambe moko ya munene na kata mboka na biso tokoki kotanga kombote pona quand même kozala un peu très prudente par rapport aux médias et zamba bisinga lobi parmi ba pasteur oyo basali complot pona ko luka ko déstabiliser et nazomona batu bazosala complot pona ko luka ko kitisa to ko déstabiliser ministère ya l'homme de Dieu le pasteur de la foi. Et zamba bisinga lobi batu wana ba délégué deux pasteurs. Et né comme on a deux pasteurs, ba pasteur wana ba kei pembeni ya pasteur de la foi. Ba yé et pas pasteur de la foi, ba yé ko senga pasteur de la foi, c'est comme si aide. Donc lisungi ko sala relation na mosala nzambe. Mais ba sala nzambe wana baza ba sala nzamba solote ba tindi bango ko tinda et pona koya ko sala mabe et pas pasteur de la foi. Et nzambe suka bandi ko ebisanga alobi yebisa mosali na ngai boy. Et sengé naye azala très prudent ces derniers temps parce que ezana complot moko ya mabe ezolinga esalema na kati ya vie naye. Mais complot wana nazomona yango ezali na ba leader to ba père o ba bengaka na kati ya mboka na biso mais bazotinda batu mibale ba kende pembe naye batu wana bakoluka ba s'approcher vers le pasteur de la foi mais bazali basala nzamba lukuta ya mabe batindi bango pona ba kende ko empoisonner. C'est très bref. Namoni poison tout autour, il y a pasteur de la foi. Et ça, bandeko bozoa nanga, boza bana pasteur de la foi, et boza aussi ba responsable. Message au beau transmettre en beau partager en je crois pasteur de la foi dans la chaîne au à Hollanda yango. Et sengé naï azala très prudent ces derniers temps. Et complot ana babanda qui déjà ko préparer yango peuple complot ana déjà comme prêt pour na ko réaliser yango. Et basala nzambe wana nazomona batu siko bazolela kolela batu ande kolela zaki kolela ya pasi que ba empoisonner pasteur de la foi ba empoisonner et pas ya basala nzambe et pas ya basala nzambe ozola nanga indeko et na kati ya message oyo toyete peut-être pona koya koneto la to kotombola mosala nzambe ozola nanga mais na ye ko ebisa bandeko boye na ye ko ebisa bandeko très bien bozola nanga nakata mboka na biso eza na basala nzambe oyo témoignage na bango ebeba eza pe na ba o peut-être baza na témoignage ya bien baza na kata témoignage ya bien mais bandeko bozolanda l'homme de Dieu na yete nana besoin te peut-être na kuta na ye mais message au soko landi yango doit vraiment te ko prier pour na ministère na yo pe pour na bateau baza tout en tour non parce que ba koluka même ba utiliser ba proche au bazali aux autres travailler na ba autres ba collaborateurs. Et yami bale na yaki komona église ya pasteur de la foi Panzani. Église ya pasteur de la foi Panzani et kabwani en deux parties. Et wana aussi eza deuxième complot. Oh et oluke sale mamela kati complot na ezali parmi ya bateau ba travaillera toujours na ye. Wana ezali comploter ya ba pasteur ba tindi batu pona ko empoisonner mais ezali combat ya kati ya église. To bulu yeke makambo robima kala mingi te mais zamba zolo ba po makambo o esalima te et sengé na ye a organiser réunion pona makambo etali séparat bokabwani ya église na kati église bokabwani ya église parce que ça déjà ba anti valeur déjà comme kokota na ba haine et zamba bisinga lobi ko sala réunion ko sangisa ba collaborateur nyo surtout o ba travailler kanaye et na kati ya réunion wana et sengé na bango ba kota pe na kati ya ba prière et nzambe a ko révéler même yemoko serviteur de Dieu le pasteur de la foi. Donc ezali message o nayaki ko transmettre pour l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, toyebiye lolenga zose lanzambe na kati mboka na biso, batu ba critique rabatu, mais quant à moi, natikala koyora mabe ya mosala nzambe wana te. Et na ebite pourquoi nzambe amema kinga pe ko lakisa ngai ba réalité wana
pona musali na ye. Et soki nzamba révélé basali na ye likambo a révélé kango pambate. Tant nzamba azo révélé ngo pambate, c'est pour cela ce total dans le livre des Psaumes. Verset on azo pe sango par rapport il y a complot to o balingi basala pona l'homme de Dieu, chapitre 21 le verset 11. La Bible dit ils sont projetés du mal contre toi. Ils sont conçus de mauvaises desseins, mais ils seront impuissants selon la parole de Dieu. Donc, bazo projeté complot yamabe. Donc, nakata mboka na biso ezana basala nzambe oba osala nzambe nakata bosolo, batu o déjà ba témoignage beba, batu o déjà réputation de beba, bazo sala ba complot lokola bango déjà, ba beba mi bebisa ba réputation na bango ba témoignage na bango, pona aussi ko bebisa ba témoignage aussi ya basala nzambe mususu nakata mboka na biso. Prophète, merci beaucoup pour le message lancé pour la pasteur de la foi. Mais na kolobana yo lobi omoni ba père, ne batini. Donc en quelques lignes, on sait que ba père et belé ba ça ba faux. Mais eza clair, eza basala nzambe belé, eza ba papa net ngai nakata mboka na biso ba papa Jérôme, ba ça ba vrai papa, ba papa Kelani. Oyo bas epa na nga naza mwana epa nete mais na kokoza la pe ko côté msus kokololo ozomona baza bato tozo respecter eza aussi na bato yo to respectera basala nzambe na kati mboka na biso mais eza aussi na ba père auto to benga ba père par rapport na ndenge ya respect toza na ba aîné toza na ba papa et respect on a prononcé par papa ba père donc ba père rebelle bazalaka dans le vrai lelo ba koma dans le faux. Qu'est-ce qui prouve que baza dans les vrais? En fait, quels sont les éléments oyo ko détecter que mutaza vrai? Mais Bible lobi que notre koye baba faux na vrai na misala. Différence c'est à la raté ezate ke ngani na koloba que pasteur kingani to père boisa ya vrai to ya faux. Parce que une émission tu ko juger mututé, tu peux ko condamner mututé, tu peux ko lobater pasteur fulani pasteur X aza faux bien vrai. Mais misala ne ba père donc ce que tu as un point d'interrogation. Bah tu sais comment me poser ma question ma père ngo banani parce que les leçons so na bano pronokotanga ba kombo père ba ye ba na bande mission na bandi be mission YouTube le loté. Na bande mission le tokokol ba totanga nete po ezala ki orgueil mais to dire na monde à YouTube mais na kata musala oyo to zupe ba to kutana ba réalité belé alors pour na ko se protéger nzamba batela na biso mais na mokili comme na ba réalité belé to boyo tanga ba kombo ke muto kingani mais elonga na lobikaka complot wana eza ba père donc ba père wana peut-être Mouto a concerné un message oyo même si na koko pese ba précision il y a batu o bali ba ça complot mais bon so raza discrété a pandi pena ayé pas pour pasteur de la foi pas ça muta après ça mais non mais ça peut-être peut-être ça dépend aussi nandimité pasteur de la foi za jara batu wana te na ndenge na mone la raye azala na ye humble azala na ye simple qui connaît le cœur prophète obi na malobano obi Dieu ne fait rien sans révéler au prophète mais bino ba prophète les autres monde bato ba hôtel bato ba numéro ba chambre bato ba 9 chiffres comme ndeko na yo jeune frère na yo to grand frère je ne sais pas moi dans la foi prophète Joël Francis Tato après si 9 numéros mais eleki bon est-ce que on a la révélation Régine peut-être bata yango ba yoka batanga ba chiffre wana oyo et ça quand na lobi tinga lo na ba na répondre selon écrit image wana chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Lisa Fali Kamase. Avance, le professeur. Lisa Pradia Maso. Avance, papa. La Koutambaya Siva. Avance, papa. Malesa Fadiaba. Avance, papa. Là, on a besoin maintenant du don de parole de sagesse. On doit la contacter. Hein. Attends. Elle est là. Prends le téléphone, on appelle. Tobenga. Can I prophesy? Prophesy, papa. Laisse-moi. Tout ce qui se fait ici se fait sous le contrôle de l'esprit. 099 666 71 4
Montre. C'est où? Chez Bissou Télévision. Il y a un 9 chiffres. 9. Mais il y a un massacre sans révéler. Mais une révélation est comme un mensonge. Parce que Dieu est un père. Ou un père dans la vérité. Jérémie chapitre 27, le verset 9 jusqu'à 10. Okay. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et vous, Bino, n'écoutez pas vos prophètes, vos divins, vos songueurs, vos astrologues, vos magiciens. Ouais. Qui vous disait, vous ne serez point à servir au roi de Babylone. Okay. Alléluia. Car c'est le mensonger qu'il vous prophétisait, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssez. Alléluia. De rapidité. Tu es dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Et de grands miracles. Et de miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bazolo quand même séduit Baeli, bateau baza nzamba solo. Donc côté les mapona, côté les faux Christ, antichrist, bakoya na kombo ya nzambe, ba prophète, bako sakola, mais baza ya nzambe te. Nzamba yebi bangote. Kolandisama na message ya prophète Joël Francis Tatu na respectera ye. Prophète Joël Francis Tatu na pese mbote ayebinga très bien et toko contre ba détail mususu te, mais déjà ndenge opoza kinga question to koyeba ya faux ba papa wana ya faux ya vrai to ya nini na misala kopesa numéro plus 099 666 666 to koyira ngoti na suke koki 10 chiffre te mais les kinde eleki te koki 10 te mais koki ndete eza 9 na Congo tozalaka na 10 chiffres donc son numéro eza 9 ou bien 8 eza faux numéro donc c'est ce que mosco peut sans réponse bon mais les journalistes na poser question directement eza déjà faux archi faux eza déjà faux prophétie et en plus basuki ka wana te après ko pesa 3 chiffres 9 chiffres wana alobi benga Kenneth prophesy, église de Gangi prophesy. Kenneth prophesy, église de Gangi. Donc ils ont gagné l'école à 9 chiffres. Vraiment, église à l'élo. Ils ont 9 chiffres. 9 chiffres les garatés. Oh, vraiment mundele a occupé le bâté 4 ya ngomoko. So les garatés 10 chiffres, ils mundele ngara loba ou bien zéten ou bien nini mais 9 les garatés. Oh, et commis appel terminé. Tant que que tu es bon misala et bimi ya faux. Ce que hier Francis Tatu prophète que tu respectes ka. Asa moi na ba père. Ana père na ye connu parce que yebi ana ba père na ye. Ce que ce qui déjà moi na za faux. C'est que quasiment père pas za faux. Donc asa parmi ba faux yo moni. Ngelo na lobana clair tel père tel fils. Tel père, tel fils. Donc, et là, on a l'obésali. Il y aura un bisayo, maman. Il y aura un bisayo, on donne ce qu'on a. Ce que vous avez onction ya nzambe katina yo o communiquer mutupe onction ya nzambe ya solo. Mais so vous avez onction moko ya mabe o communiquer pe ya mabe. Yo lo na loba. Torokene tetokende gauche droite ba père ba nini po e créer ba marambo belé. Toromi na biso peut-être kozana ba moi discrétion mukie par rapport ya ba marambo so po tozu ba menace pe belé ba te belé. Et là on a la kolobesa nini. Et ça que tozolo belande Joël Francis Tatu. Depuis Anouke Bandi, ils ont scandale les ont continué. Ça c'est vrai. Depuis Anouke Bandi, tozaki na ba MP, toyeko koma na ba prophétie ba ngiringiri. Toyeko sisa ba ngiringiri tozu ba prophétie pe beleka wana. Na même na kati église wana na moni même ba na mususu o ba ba prophétie wana na yebi bango ba na église. Na l'année vraiment ba prophétie mususu vraiment na vandi o même chiki mo loba lobi vraiment aux temps peut-être Rolande ba biloko na l'année est-ce que na na 9 chiffres haute bien si ba réseaux sociaux mususu ba check yango mais na ye na bitala na yoka ngo kala
Pena lobela on a des émissions sous. Donc peut-être la première fois on a chez Bisso TV. Osomona. Donc et ça bien été. Prophétie ça m'a bêté. Bible lobby dans le livre de Éphésiens. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. La première des choses, tant que tu dois examiner prophétie, parole de Dieu, nous il faut examiner. Tant de marabindiman di maté, tant toza na ta apostasie, tant de soir, toza na besoin te ya ko créer prophétie, mais te ya batunde parole. Parole ne échangera vie à muto. Église evandi samara na prophétie te. Église evandi samara na liloba ya Nzambe. Parce que liloba ne ezali base pour na biso ba na Nzambe. Ozomona prophétie ça nango kaka ba complément ba biloko moko e ya kakaka. Ozomona parce que ça donc yo pour oza na don prophétie. Et c'est ni. So oza na don prophétie no comme ma prophétesse. Ndi makam. Siko, nde seni. Okoko zape, batu ba barate. Différence oza na don prophétie na parole à connaissance. C'est ça. Et ça mutu musu so pe sa parole de connaissance a bengango prophétie. Parce que parole de connaissance c'est koko zalande dans un aboye na bando beto parole de connaissance mais so za esprit faible pour connaître que ça prophétie. Ba tu faut fonga ma misu. Osomona ta otoza na izana besoin te na pe sa prophétie pour na bimsa mutu mbongo. Na besoin te pour na lata na lia il faut que mutu na ko ça y na créer le moko boye non mais toi na besoin to te abana nzambe vérité ta otoza ndeko soko moni mutu ayelo likamo boye examiner nano otali prophète loanga leka ki alobaki likamba ko examiner zanga te na bisimo examination c'est la parole de Dieu. Tant examiner otali est-ce que vous mettez un solo te mama tche mupanzi Taye mupandi. Donc, et là on a rolo bezali. Il y a un même pasteur na biso moko na mboka na biso boyebiye déjà abunganzela. Tant ba lakisi ba audio ya ba message ya prophète Joël Francis Tatou. Abukani na koseka. Abani no seka nae. Azo seka. Pourquoi seka? Parce que yebi albinga na père na bango. Abinga na papa na bango. Donc papa na bango ya mankio na babuzoba ya ba pratique ya mabe. Donc ya rozwa muto pesi mbongo abenga okosi batu keno o prophétie ou bien miracle. Ou au moins dans sens bon tu peux exemple. Na plein culte. Oyebisi batu keno nazomona numéro moko koti na téléphone na yo. Ba komela ko message lobby. Mais nzamba zo pesa nga numéro wana. Kutu pendant que je parle, nzamba zo bisanga je vois clair dans mon esprit. Nazomona message koti. Oh, Dani, professeur! Et quoi, édifier peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et ça, l'inini. Aux hommes, on a place de comme il y a un évangile. Et ça, l'inini. Dans un ministère prophétique. Peut-être, ils ont une prophétie, il faut que ça rappelle de comme sous conseil. Au moni, il y a un moni, la théologie. Théologie, ça m'a bêté. Il faut aussi, ça, éthique. Ça, éthique. Ça, de théologie. Et ça, un message que vous en public, et ça aussi, une prophétie que vous en public. Si on a une prophétie qui peut scandaliser le peuple, donc scandaliser l'auditoire, peut-être examiner ou peut-être réfléchir. La prophétie ne scandalise pas. Prophétie est scandalisée, mais la prophétie est scandalisée. Parce qu'elles allaient préparer, elles allaient prophétie créée. Mais c'est quoi la motivation dans tout Olobi, mais motivation toi n'est pas kosa mbongo. Ezara ba nyonso toi na tanga beta bongo pour azwa mbongo. Na évité ba intérêt mtamtana ba objectif na ye, mtamtana ba objectif mais o nga na yebi ezali que na ko yebisa bana nzambe na ye ko annoncer yo. Ezala moto moko akufela biso l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth, Aza capable de transformer vie na yo. Nata otozali, bien sûr, beaucoup de mélanger. Et la biso ba jeune serviteur, et na ba vieux serviteur. Il y a Monica la même na Bible les qui na ba vieux serviteur, ba bande koluka, ba vieux prophète, Bible lobi yango, ba vieux prophète ba bande koluka ba étouffer ba jeune serviteur. Donc bon mélanger, bon sangisa, mais s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Naye ko biso, femme de perte de sang. La Bible déclare non pas, la Bible dit que non, moi soana à dépenser bien à yenio surtout osomona lorsqu'à dépenser bien à consulter médecin sans que azo solution mais les jours à kutana kina Christ azaika na foi te belé lo bana ko ndimate azo ndimate que non likambo peso msunga pe na bondeli to boité Bible lobi confiez vous à l'Éternel vous serez affermis à ses serviteurs vous réussirez bien sûr tout ça ba sala ndambo ko benga biso to prier pour na yo mais la première des choses peuple de Dieu zala aussi na foi te belé lo bana ko ndimate omoni muselekete
omoni pese oningani yango moni bazo sakana ba esprit ya batebele yango moni comme ko sakana na bana nzambe belé et là on ko ebisa yo zalana mire spirituellement moto aza déjà aza mire spirituellement. Azana ba fondement ya bien ayebi parole moyen faux prophète a koko sayo et kozalate nzambe ya Israël a localisé vina yo nzambe ya lola akuta na yo yo olandingai ozo kuta na ba problème na ba difficulté na présenter au cas Jésus nzambe nde apesa la solution et non moto koko loba liloba pona ekokisa mite mais moto akako accomplir parole wana pona et s'accomplir ezara nzambe chaque chose a son temps zelate nzambe au komona accomplissement cette année et ça n'a pas fruit à bénédiction nzambe a ko partager ba bénédiction na bana na ye année 2021 au lekisa ki ngona ba difficulté année 2021 et ça là qui année moko stabilité mais cette année et ça année à stabilité il faut vivre stabilité place aux aloba amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète. C'était vraiment un honneur de vous avoir dans le plateau Nabiso. Gloire à Dieu. En tout cas, un mot, salutation, on ne sait pas. Bon, na pesi kaka mbote na bana nzambe nyonso tout. Na bana nzambe tout balandi biso. Merci na yo ndeko olandinga oyambinga na émission. Merci na bandeko tous vos autres travailleurs chez Bisso na PCP merci na mon frère Chic Nzamba Pambolaye pour l'opportunité à pessinga encore ya roleka parce que ça fait déjà 5 mois na les réaliser souté depuis na kata ba émission ba direct no ndo sala na les raté je crois ils a fait plaisir pour nanga et pour na ba téléspectateurs na ba na Nzambe o peut-être balandanga na chez Bisso TV et merci beaucoup Nzamba Pambola bino numéro de téléphone yangwana j'espère que s'afficher na c'est plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600. Wani zali numéro il y a prophète grâce. Toza 24 heures c'est 24 heures en ligne. Benga biso to soutenir yo na ba prière. Prière est gratuit. Ezate avant na prier pour nous pesanga na mbongo, na prier pour na yo gratuit et nzambe aselo bolam au témoigner parce que anu na ba keza na ba témoignage. Na ozonga la bémission na même ba témoignage. Donc bana nzambe ba comprendre que nzambe osala. OK, merci beaucoup prophète. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Je vois Dinish Mosolo, Elias, Jonathan, Chris. Je vois tout le monde qui est dans notre plateau. Merci beaucoup. Moi, c'est Esther Nzaina. Pour moi, ça n'est fini. Bye. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.